MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote ban la mifa, vous allez bien certainement. Moi je vais bien par la grâce de la famille. Le lomo koneyenga oyo to beta en solo ya basantu. Le Seigneur m'a mis à cœur na lobela likambo oyo pena interpeller peuple de Dieu, surtout bas serviteurs de Dieu, sur les faux témoignages ou encore ba témoignages montés topé ya ba montage. Ba sungara nzambe te. Makomi etindi biso to te ali loba na nzambe c'est tout. Paul a dit Timothée prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, corrige. Et enfin que moi na nzambe, mon sel na nzambe, aïba ndenge nini, ko se situer. Mes frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, mutu a convaincre mitema eza nzambe. Mutu a convaincre milimo eza nzambe. Mutu a bongo lisaka batu mitema eza nzambe. Mutu a simbaka ya molimo mosantu ezalaka batu te. Nzambe eza to basungaka nzambe te. Nzambe atindaka biso te to ede ye afin que makambo ezala facile to pe ekoma possible. Bible ezoloba nul ne viendra au fils si le père ne l'attire. Soza destiné te obika okobika te. Diku mutu wana elwa ko sala te nzambe mutu akela mokili akela batu na ye ayebi nini elekaka pe salemaka na vie ya mutu na ama mutu na molimo ya mutu. Likamo na ba témoignage monté lelo oyo ebebisi ba vie ebele. Lelo oyo ekangeli bato bele porte ya lola. Lelo oyo ebomisi ba ame bele. Lelo oyo bandeko esali bato bele mabe. Et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas d'accord. Le Seigneur m'a mis à cœur na rolobela likambo yo. Basel na nzambe bele lelo. Po na ministère ezo ampleur. Po bato baya na église na ye. Po bato bandima ye kaza ya nzambe. Il faut monter ba témoignage ya lokuta. Akoloba na bato po bato bamona ke no yenda za vrai ke tango na bota maka babwaka kanga na fulu ba yeko lokota ngai après ekutu biso kutu ndenge to kolabwe papa na biso tan akufifie komi pasi to banda ko liaka te to koma kwa chercor kaleso kutu na banda ko latra kaleso te pombongo ezala kite nazaki so na vandi oka na pantima kolona oka mupepe ndenge zo kota ndenge zo bima ona batu mawe pona nini pona attirer regard à bateau vers ye azo approbation à bateau. On n'a pas besoin de ça. Mensonge kotika la mensonge, mabe kotika la mabe. Peu importe raison cause oyo yo ozoko kosela. Na moni batu sur mama Micheline Kolobake ata soka lobaka yango ya solo abikisi ba ame belé na banzembo na ye botika makambo oyo. On ne sert pas Dieu comme ça. Basa ela nzambe ndengo wana te. Jérémie, c'est un grand serviteur de Dieu, un grand prophète, pas n'importe quel prophète. Bible Zoloba, souffrance umela na vie à Jérémie. Jérémie atali non, naza homme de promesse. Nzamba loba bilaka, ndenge to betaka tolo to kumisaka to témoignaka. Nzamba loba ki akosala, nzamba loba ki akopesa ngambongo, aloba ki akopesa ngamabota, aloba ki akozungisa ba kosala ba kokende boye. Jérémie atali vie à vivre, nama nzamba lobe kokanite. Atali souffrance en oumelu oui il faut moi nzamba mona pasi mais o anga on dirait comme maramususu prodige veut dire Jérémie a tout nzambe motuna Seigneur pourquoi ma souffrance est-elle continuelle yaya témoignage message elendi sayo que tout nzambe poni passionné zo umela que tout nzambe poni kombano zo umela que tout nzambe poni celibano zo umela que tout nzambe pona nini réalité zo bike zo umela que tout nzambe pona nini pendant que yo sambelaka batu nyonso bayebi yo mansambidi batu nyonso bayebi yo papa mokambi famille mombepesa yo kombo parce que ça nyonso na Bible na sali peka mais tala age komi nango
Tala vie aux vivre, tala ba sapato lataka. C'est vrai, faut moi nzamba mona passe, mais ouais, yo passe yango ici la terre. Nzamba répondre Jérémie. À l'obinae, c'est par ce qui est vil de ce qui est précieux et tu seras ma bouche. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le serviteur de Dieu n'a place à kokeseni sa mabena malamu. Ya kokabula lokutana bosolo, basangi sinyonso ono ya nzambe. Dieu n'est pas d'accord. Si vous croyez que royaume de cieux boko gagner en oboye lokuta, si vous croyez que batu bako landa bino na ba lokuta obozo sala, boye ba ke bozo détruire nde ba vie na bino na ba vie ya batu, et nzambe na likolo aza d'accord te. Et le Seigneur m'a envoyé de vous dire, vous devez vous repentir. Oh nyonso ebi ko sala ba montage ya ba témoignage na église na yo. Zwa courage a obisa ba tu vérité que okosa. Yo oyo ba pesa mbongo po ke ne ko témoigner na église songolo na église pakala. Olo ba na batu ke non. De comment abetenga plus semaine passée na soleil un serviteur de Dieu. Abina grande dame ba témoignage à lokuta oyo. Atangeli mwana tanga komba prophète wana ezata yebani. Ka ba jeune prophète ba ko bima mikolo. Azabi basé na Brazzaville. Akendaka na église ya prophète amina des fois dia limité. Oyo nzambe ba mankioniste. Alobi ba pesa ye akanga ba pesa alobi malgré na lela $100 mais et salanga ka bien te. Bapia $100 akanga bandi na lokolo akoti karaneti ke non ayeki ka ko assister ayeko soutenir master ya bien nzondo par rapport eloko ya bandi na lokolo po mokile yo ka ke mona ke nzambe to kende wapi église encore les kende wapi après et culpabiliser qui est alobi na camarade na ye na sambela ki nzambe eleka na télévision te parce que batu baye binga bazali bande ko bota bisika bozo mema batu bota bisika bozo bota la ndenge boko bebisa ba vie ya batu ndeko moko ati komelanga na commentaire bisinga grande dame oncle nanga propre ba betelanga lisolo te noko nanga un bon mécanicien il gagnait pas mal sa vie un bon mécanicien akoma aveugle ya libela mona rateti lelo likolo mama 100 jours ba pesa $300 akosaka bana ko mona te nzamba monisie 3 jours après ndeko nanga koma aveugle ti lelo noko nanga mona kate e babiloko abebolito kanga monoko babiloko abebu vous venez m'insulter beaucoup na nzambe na moni bat bazo tagenga ba komo sela ba prophétie à lokuta un prophète a tagenga ya bana so pe ko luka kota en contact nanga na répondre ete azolinga prophétie que ndaku na ngai so pe zo ki moto ngana mobile na to kabwani back to sender na kombo na Yesu bo moni ba montage bozo sala ana na ki ndoki bozo kota na butu pona tina nanga bolonga ngate parce que na nzambe Bible lobby, ensemble avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Boroya na moi, boroya na butu. Tant que c'est que j'ai fait, nzamba zo approuvé, boko kangate, boko ya na sama kolonanga na kombo na Yesu parce que koma miete, ils te feront la guerre mais ba olonga yoto et koma miete ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nga na rasa Josué, ngai naza inébranlable, ngai bolonga ngate boko kangate parce que Dieu est avec moi. Ya on a le balabandeko bolinga ngai na mutu na nzambe te. J'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Na obeta tolo te parce que na danger. Non. So na beti tolo, eza parce que na Yesu. Topé na nzambe donc sans Christ na vulnérable. Bo sambela pona ngai. Topé bo sambela pona ngai parce que l'ennemi n'est pas content et il n'est pas d'accord na musalonga na osala. Et bakotika nga kimiate na ba agent na ye diable na bango nyonso. Bobonde la kanzambe abatela ngai enfin que oba oluka bazwa te ba piège na bango nazwa mate nzamba bundela nga longisanga ba batela nga na continuer mission to pe musala o na osala nzamba za d'accord te na ba témoignage à lokuta batu ba yebisinga grande dame certainement maman Micheline ba yebisar ba tchaka témoignage wana na monoko maman Micheline si c'est le cas prends le courage de dire au peuple de Dieu Olimbisa ngai mbako limbisa yo to abana nzambe vie ko continuer mama yo koloba na batuke oyebi makambo na te panda koloba yango mama yebaraki nzambe na likolo otala yo nzambe na likolo zo mona yo bandeko batonga vie na mensonge te batonga ministère na mensonge te surtout tango zo sayela nzambe botala mambo rattrapa femme Tamar. Tout le monde savait que femme Tamar avait un enfant. Il y avait des gens qui lui donnaient l'argent. Sombela mwana milik. Mais cet enfant n'existait pas. Mwana kufa kala. Pourquoi comme ça?
pourquoi lokuta ya boye et azo pe kolendisa bato awapesa témoignage lisolo ya mwana na makambo nzambe asala o mon dieu tozokende wapi bandeko mensonge ezalaka ya diable ezalaka ya nzambe te peu importe raison to cause ata olati yango elamba ndenge nini Dieu ne sera pas d'accord na oloba ngo te parce que nga na parfaite mais na olobaka na bana na nzambe toyeba kokesenisa mabe na malamu nzambe akozwa lokumu e akobatela biso. Mbote bandeko ba bolingo nzamba mona papa mbolela ngai bino la famille lelo mokolo basantu tobeta masolo basantu bakangelinga baguti botuna nga nini na yebisa bino na kobima ya moto permettre nga te na sa ba video ebele na retour na nga na vanda na bus tellement nga moto makambo ebele tala ba telefone ebele na nzoto na simbi moko nazo chatte nzoka nde telefone na nga principal ezaki na makolo e tango kana na kita bandeko na telemi telefone wuta likolo ebambana display eta na se pouf na ganga na kati ya bisi nga bia basantu ekindoke basantu monani basantu bakangelinga bakuti basantu bomoko telera banganga nzambe na loba te na leli na lobi na ozombongo wapi bandeko kesa sa display eza cher nde au moins mobala logo telinga ngo apesi nga bia nzambe na bebi na sambo na osuka wapi na simba telefone bo na chabwe cha telefone esala nga bi cha display est normal bien sympa malamu la famille le monde est rentré beta balot sur la basanto certainement vous allez très bien moi je vais bien par la grâce de Dieu la mi fa botu na nini pasteur Kayumbi Beya pasteur moko ya message a annulé libala nini ndeko moi c'est après 8 mois ya mariage ake ko se plaindre que azaka moseka ke mana mampu ya zoko kate pasa na okufa mais nini ndenge za boye noko akosia ako beta match te o mais problème nini bake hôpital basalisi ba examen approfondi selon recommandation mosala nzambe docteur alobi désolé par pasteur noko aza kokufa complètement totalement donc mundu ki on ko beta te et ko sala pe lote pasteur alobi vers mariage ezaki respecté te Janil et la femme a droit de prendre une autre femme, papa, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci, c'est ça l'évangile. Si vous avez passé à Bandoki, au Balingara, moi cité, Bangabolo, Maman Nzamba Rosala, Vanda Wana, Akufa, Akesa le Kobo Libanda, Pobo Lapide, Bobengendumba. La famille, Mambo Oyo, ba réalité Oyo, Ezo le capé, le carapé, c'est le maranabe via bateau belé. Na ye ana robenda ndeko mwasi mo matoi ndeko mobali mo matoi surtout yo ozo prétendre ko linga nzambe tu es chrétien tu sers Dieu apprends à dire la vérité mensonge ezali fruit à Saint-Esprit te ezali œuvre de la chair et tous les menteurs ba kota na bokonzali so ya likolote lelo o bandeko ba koma ko se servir na mensonge et ya maona passe ba osela nzambe na lokuta et bazoko utiliser mensonge pona na ba benga ngonini ba avantage songolo parala marambo bango bazo sala même kati na bonzambe boyeba ke nzambe azwaka part na marambo lokuta te tozonga la dossier marambo libala wana ezai kaka en passant par rapport au mensonge lokuta eza mabe yaya lokuta eza mabe et nzamba lingara lokuta ta linga pe bato lokuta te parce que le père des mensonges c'est le diable. Na la benda bandeko mibali matoi pe bandeko basi matoi na o etali relation amoureuse ya fondement ya bolingo to pe ya libala ezaka mensonge te si tu as fondé ton mariage ou encore ta relation par les mensonges yeba ke ekozala briser ndakwane ko bukana relation ne oke musika te na ebi ba couple belé bazala na ba problème oyo na ebi mabale belé sila na nuit de noces likolo ya likambo oyo ndeko mwasi mo plus ou moins 2 ans passés na réseaux sociaux na kutana na poste wana apozaki kana e anonymat azotuna soka sa nini abala mobali apparemment baba musulman car ndenge zalaka kosimba te komeka te kokuta te abali mwasi na e nzoka ndeko azali na micro peni nini peni na ezalaki ya micro peni ekozala ezalaka ba 5 à 6 cm na érection
donc etelemi mais eza na 5 à 6 cm. Donc eza musapi na oya munene mulai, musapi na eza mulai eza munene. OK, et moi c'est à kokate parce que micro peni ata moi ça vierge et ça est loté et c'est loté mobile a supplié aibise na opeso nyonso azana mbongo ebele to ebite so pateka mu Congo to ebite so bakisi to ebite so peza babuta mabongo to ebite. Ça faisait 2 ans que bazaki ensemble, moi ça okoka soute komi awa mobala e moi ça ebise na okokate fona boma libala mobala ebise je te permets bima libanda mais koboya ngate ko ebisa pe mutote moi ça lobi na okokate et yango na ndeko na yaki ko exposer kana epo tout na soki asala nini ya libala ne aussi la kaka wana kaya mwana mobali to kesko na deka ya bana basi tana banda TikTok sika na beta lisolo moko ya bongo ndeko mobali moko atiola na nuit de noces bat bakenda po ba sepela mais mwana mobali aketiola nini alinga mwasi ndenge ezala kaka moi ça ebise que non na moseka mobali a fermé les cœurs so bakutani moko seka so atali chéri na e nzela mino lokola ya coach la grande atali lita mondire pomme ya pink lady atali beauté atali ba lèvres pulpeuses okango nini babenga ngo nini bendela balonge telemi m'a fermé les cœurs parce que il voulait honorer sa femme, à respecter, à joyer, à peser les mbongo. Famille sepela parce que tina aja ki mukolo bombi ki moseka virginité za fierté. Oka fermer les cœurs et ceux qui kana bisou bakabwani. Atie maela sangisi mbongo ba pesi dot. Bande o babolingo. Moko la nuit de noces bakena la nuit de noces. Tata tali chéri na lobi lelo nde lelo. Côté msoyo kele moi mawa parce que abika moseka. Bino bobi moi si so aza moseka. Makile ko bima ko yoka moi pas si mais bon, c'est ça la vie. Bande ko babolingo. Tango kaka no kwa naviguer na moins de 12 secondes. Kaka 6e seconde na soki 30 tiers. Ndeko mobile ya chola se retrouva ye mobimba nakati. Nzoto lembi akomi pio bilingisation esili oroninga na ndenge nini. Atunie c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as fait? La famille libala anesila. Nabi libala moko na France, même histoire na nuit de noces. Même lisolo. De mobile bi non, pasteur a bondeli. Abi si frère. Vous en a raison oui mais toi ba chrétien limbisa. Certes la sœur Zaina besoin peut-être ya libala. Tamoswa linga kyo mingi. Mais amona ki tendenge ya kokanga motema na yo. Aluba no kaka moseka bi pasteur et naza désolé. Sur le fondement déjà à mariage le côté à makasi boy. Tato komanda moi ezande nene. Na préféra ka ipsanga vérité makosa ngate. Pendant tout ce temps to vandi na ya fiançailles. Mais mentir na mutu na na bika na obala moi sa vierge. Na pesi mbongo, na souffrir na malili ya poto pour lelo oyo. Na kutana na marambo yo. Ndekolobi désolé pasteur. Na respecta ko na lingaka yo mais na continuer relation ote. Parce que motema na ngesi baby. Na bolobi na sa moto mabe. Même nini baloba nini leçon ko retenir na lisolo ezake. Yaya ba fonda relation na mensonge te. Kokosa te po kanga mwana mobali wana. Kokosa te po zwa mwana mwasi wana. Et ko rattraper yo mukolo ko apprendre risque eza asanza yo bolingwe sila. Parce que na mutu na ye ekozalaka ke mwasi akosa ngai. Mobali akosa ngai parce que okosaki e bandeleza malamu te. Yaya mensonge eza eloko mabe. Mensonge ezalara ya nzambe te ezara fruit de l'esprit te. Lelo ba vie ebele za bati na mensonge. Boye ba ke ko s'écrouler. Na ebite oza wapi, na ebite osala nini, na ebite ozoko émerger to pozoko évoluer na domaine nini ya vie na nini oyo ozosala. Ata libala kaka te. Mais oyebi makambo nini oyo sali. To po sala okosa poko ma place okomi.
et rattraper yo. Au mati makasi mais mukolo bambana risque za obikate. Boya lokuta. Longola lokuta na monoro yo. Ça le fort lo ba vérité. Ozalaka vrai. Et ko épargne na mabobela mabe et oko vivre sans culpabilité. Oko vivre na kimia parce que lokuta ezangi sa kimia ndeko na ngai. Nzamba pambola bino partager, merci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom, Jésus. Je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant un courant et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur. Plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des
fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.